Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kamboyi. 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 Brazzaville oye. Brazzaville oye. Brazzaville oye. Congo Brazzaville oye. Congo Brazzaville oye. Congo Brazzaville oye. Eunui. Embazi. Bilumbu Biakului. Yangalala. Esengobe esengote. Qui est ce voque, qui est ce koi? Sai vocan sai koi. Ya solo, tondi miao. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolana ki matei na biso. Tata tei biso. Abanela kina banzembo bayuda. Akena bibeko. Mikanda na ye asuka toyoka kiango tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Ezo laksete to tika mabe to sala malamu potolonga. Wana ezaki lisese ya Salomon. Tango azubo konsi. Kataki likambo. Ya mwana oya bomoi na ya kukufa. Oya kukufa. Mama na ye ndenga kangamake ya bomoi. Andemi oui, basola. Kolo mwana lobi non. Pesa ye mutazo kolela zangi mwana. Elaksike biso batu pe tozana makamo mingi tozo salela. Oyo ezali ya malamu te. Soki babengi yo mondimi tozala bizaleli ya malamu ya bonzambe ya rotolobi kolo Yesu tango aye baniokolaki ye bamonakisi ye pasi kino liwa na ye po kaka alobaki te ye azali mwana ya Nzambe. Bafarisien bamonaki yango mabe bakangelaki yo motema bomi yakenda kozala mwana ya Nzambe ndenge. Bongo biso tozali bana nani? Bana Nzambe pona nini? Ndenge nini gai? Boni joka kwa mingele kwa. Alors, tata simo kimbao. Yembe pendenge moko. Komi la banzango wancha na ikuluzo lite. Yabo changa na ikuluzo te. Koro na nga lobi na okende mosika likolo. Bango bati tembe. Tango bake kokata nzete na zamba. Nzete wana erate ekwe na lokolo ya mondele. Bukane. Kimisie mbango na poto. Mutaloba ki ye akoche ye na ikuluzu te. Amoni tala accident denge ye. Bakomi na Kinshasa babo maye kaka. Bamemi na lutendeli. Batire ye monduki elobite. Batie na
tono ba sude yango ba boaki na mai ya tende mutu ba boaki place ya mabe watala kuna abimeza koya eske na tono na kati mopepe zalaka akope mandenge place ya watala yona bim ona zali nani biso soki babwaki biso na mai ya kokamba na tono tokobika te bayoki kaka te ntina Lubumbashi batie na mai ya mongwa asili batali miniti bakolongola ye ni miniti eleki aza kaka kuna makolo pasi te akufi te sikoyo babengi bima ye moko alobi boya kozwa ngai laksi bino boya koremplace nga na bima so elingi na bima boya koremplace na kati bakobika wana nani nyonso basalaki mpo akufa asalamiki emonanaki te elelo oyo mateyo bapesi biso tolandi bango tomibatela oyo Nzambe alobaki na ntango Adam Eve bakweyaki na masumu nyonso batangelaka biso eza kati na Bible. Nzambe alobaki boye, Nzambe alobaki boye, Nzambe alobaki boye. Sikoyo biso bato soki oza mwana Nzambe olandi mateyi wana, me soki ozosimba mateyi ke okomi mutu ya Nzambe boye be boye te tozala banani siko ndenge kolo Yesu alobaki soki olandi wana kasi soki tokoti na mouvement ya kopanza bato kobebisa bato obilobi mwana Nzambe, Nzambe akotia yo mokongo. Totika koderanger lingoma ya Tata Molimo Centre. Toyokani soki toza koderanger lingoma ya Tata Molimo Centre, oza komi déranger yo moko. Est-ce que océan ba pepe okango? Même fleuve oko pepe okango? Yo okei bango ba biso totikali na biso bongo me bongo te totika koderanger bato eyebani bien Nzambe alobaki yango ke ya kolingisa mokili ndenge ya kolingisa mokili biso nyonso tokozala ya kolingana makambo na makambo baproblème na baproblème kasi oyo bakolanda kolo Yesu Tata Molimo Centre nzete ya bomoi mai ya molimo ndenge Nzambe alobaki ka kolingisa mokili tina baeglise tina mangoma tina misala bisika nyonso koningana yo kolobana kimela kuna okende kuna ekolanda yo kaka Débité papa pasteur soki place wana ezali na Bible te Nzambe akoningisa mokili. Matthieu 24 makambo ebele ezali ndenge Nzambe alobaki mpona nzeta bomoi mai ya molimo ya bomoi oyo ezali kuna na Yerusalem. Nayebi te soki biso toza na Yerusalem. Yerusalem ezi ya sika be ya kala. Bana mapamboli be mana mapamboli te. Bana bosengo be ya bosengo te.
tanga na papa se ya kutu wana na ebia ngote na koyoke na kokasiko yawa tika kutu na vanda na ngai na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa topesi merci tokotanga esika mibale oyo papa apesaki biso po ete to kokakolobela yango. Apesaki biso mikanda mibale. Mokanda ya liboso ezali Apocalypse nzayukusu ya Yohane na chapitre 22. Kobanda kotanga na verset ya liboso tokosilisa na verset 5. Mokanda ya mibale ezali mokanda ya Daniel chapitre 12. Kobanda kotanga na verset 8 tokosilisa na verset 10. Référence ezali na Matthieu chapitre 24 ndenge papa uti koloba. Soki tomoni tokotanga na mokanda ya Apocalypse tonza ikusu na chapitre 22 verset 1 tina 5 bongo tokoleka lisusu na mokanda ya Daniel. Kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Nasima Angelo alakisi ngai ebale ya mai ya bomoi. Euti epai ya kiti ya bokonzi ya Nzambe na ya mwana meme. Ezali kongenga lokola kristal. Ebale yango ekabwana ezali koleka epai na epai ya balabala monene ya ville. Kuna nakati ezali na nzete ya bomoi oyo ebotaka mbuma mbala zomi na mibale na mbula moko. Elingi koloba ete mbala moko na sanza moko. Makasa na yango ezali pona kobikisa bato ya bikolo nyonso. Ata eloko moko te ya lisuma ekomonana na ville wana. Kiti ya bokonzi ya Nzambe na ya mwana meme ekozala kuna. Mpe basali ya Nzambe bakobanda kosambela ye. Bakomona ye na miso. Mpe kombo na ye ekozala komonana na bilongi na bango. Butu ekozala lisusu te. Mpe bakozala na posa ya mwinda te to ya moi. Po nkolo Nzambe akozala kongengela basali na ye. Bango bakozala bakonzi seko na seko. Tokei na mokanda ya Daniel chapitre 12 verset 8 kino 10. Kotanga ezali boye na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Nazalaki koyoka makambo wana kasi nayebaki tina na yango te. Yango wana natunaki boye mokonzi na ngai. Makambo yango ekosuka ndenge nini? Ye azongiseli ngai, Daniel, kobanga te. Makambo esengeli kozala sekele. Pe ekotikala ya kobombama te na tango ya suka. Bato ebele basengeli komona pasi mingi. Kasi yango ekokomisa bango peto. Pe mitema pembe. Bato ya mabe bakozala kaka kosala mabe. Bakoki koyeba ntina ya makambo yango te. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Batata na ba mama bana ya Nzambe Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa apesi biso mikanda oyo mibale po ete tokoka kolobela yango. Toyoki mokanda ya liboso Apocalypse de Jean. Yohani toyebi ye. Tolobela kamakambo na ye mbala na mbala. Tango azalaki na boloko na esanga ya Patamos.
kuna nde nzambe nkolo Yesu azalaki kosolola na ye nde amonaki makambo oyo ezali na mokanda ya Apocalypse. Makambo ya mokanda ya Apocalypse ekokani na makambo ezali na mokanda ya Daniel. Mikanda wana mibale elobelaka makambo oyo eleka, elobelaka pe makambo mususu oyo ezali lelo na kati na biso, pe eteni ya misato elobaka makambo oyo ezali liboso nano eyeli biso te. Biteni misato oyo tozali kokanisa eleka na oyo tozali na yango lelo na oyo ekoya kuna liboso toza kokende. Awa nkolo Yesu asololi na ye atindi ange ayebisi ye. Yohane, tala makambo liboso kuna toza kokende mikolo ya suka, tala ba problème ndenge ekozala. Esika wana avant tokota na matière, batata na ba mama soki tozali kolobela makambo ya mikolo ya suka, papa azali kobomba te. 4e génération yango oyo, c'est-à-dire mikolo ya suka oyo nkolo Yesu azali kolobela est tombé juste na période yo biso tozali na bomoi. 4e génération nde mikolo ya suka oyo makambo nyonso balakaki ete bokomona yango na tango ya suka, yango yo biso tozo vivre lelo. Nde nkolo Yesu ayebisi ye ndenge wana alobi makambo oyo ekozala na tango ya suka na mikolo ya suka. Kiti ya tata nzambe na Apocalypse 21 balobi likolo ya sika, mboka ya sika. Kiti ya tata nzambe ekiti, mboka ya sika ekiti, yango suite na yango continuité na yango na chapitre 22 oyo esika totangi, mboka mbo santu, Yerusalemi ya sika. Kiti ya tata nzambe evandi, kiti ya bokonzi ya tata nzambe evandi na Yerusalemi. Kaka na esika wana tozongisi makanisi sima, nkolo Yesu ayebisaki bayuda ete Yerusalemi na bino oyo ekufi, etikali epave, ezali lisusu na ntina te, na mai ya Siloe ya Jourdain nyonso ebebi. Na sali nyonso po ete nabikisa bino boza kolinga te, na sondoli bino na mboka na bino. Koya na ngai ya mbala ya mibale na koya lisusu epai na bino te, bokomona ngai te. Kino bokoyamba batu bakoya koteya bino liloba oyo. Luc chapitre 13 verset 34 à 35 ezolobela likambo oyo tolobi. Batata na ba mama, nkolo Yesu ayebisi Jean alobi na kati ya ville wana Yerusalemi ya sika, mai ekozinga yango, ekozala entouré na mai. Mai ekozala na kati ya mboka wana ya Yerusalemi, mai ya bomoi. Mai ya bomoi oyo ekobikisa batu, oyo ekopesa bomoi na batu, ekosilisa bapasi ya batu. Na kati ya mboka wana esika mai wana ekozala, nzete ya bomoi ekozala na kati wana. Nzete wana ekobanda kubota ba makasa 12. Chaque sanza na sanza zomi na mibale, chaque sanza ekobanda kubota kasa moko, kasa moko, kasa moko. Nde yango alobi, motu nyonso kotia motema na nzete wana ezali pona kobikisa mabota nyonso ya mokili mobimba, na muto ya fongoli motema atie elikya na nzete ya bomoi akobika. Atie motema, atie elikya na ye na mai ya bomoi akobika. Balobi batu bakomona pasi, na tangu wana pasi ekozala mingi, me bato oyo bakokanga motema tina suka, bango nde tata nzambe akosepelisa. Na esika oyo totangi, esika bazali kolobela mai ya bomoi na nzete ya bomoi. Batata na ba mama, papa azali kobomba te. Na bayuda soki abombanaki muke aye komibimisa, me lelo na kati na biso azali kobomba te. Yerusalem ezali epai na biso nkamba. Kuna nde mai ya bomoi ezali, oyo mokili mobimba bazali koluka. Nzete ya bomoi ezali, oyo batu bazali koluka, esika ba solution ya ba problème na biso nyonso ezali. Mai ya bomoi
nzete ya bomoi ye oyo tozali na ye mobikisi oyo nkolo Yesu alakaki ete soki nga nakei ye akoya yende akolongola bino pinsoli na miso. Tondimela ye batata na bamama, tondimela ye asilisa bapasi na biso, abikisa biso. Nkolo Yesu alobi batu ya liboso bakokoma batu ya suka, oyo ya suka bakozala batu ya liboso. Papa azali koyebisa biso oyo azali komikitisa Nzambe akomatisa ye, oyo azali komimatisa Nzambe akokitisa ye. Nzete ya bomoi azali kolemba te, butu moi azali koteya biso. Toyokela ye, totia elikia epai na ye, bapasi na biso nyonso ekosila. Nde kuna na mokanda ya Daniel kaka ndenge moko oyo tolobi ya Jean, me oyo ya Daniel ye moko Daniel tata Nzambe ayebisi ye alobi Daniel, tala makambo oyo toza koyebisa bino, pasi ekozala na mikolo ya suka. Nde na verset 8 Daniel atuni alobi mokonzi makambo zoloba nazo yoka me nazo comprendre yango te ekozala ndenge nini. Nde tata Nzambe ayebisi alobi Daniel, makambo oyo ezali ya lelo te, me ekozala nde na mikolo ya suka, c'est-à-dire na 4e génération na tour na biso oyo. Alobi batu bakomona makambo mingi, pasi ekoya mingi. Tokei na mokanda ya Matai sikoyo na chapitre 24 esika bilaka ya bapasi, ba trouble, ba bitumba, ba makambo nyonso tu ndenge balobelaki yango na nkolo Yesu. Nde mokanda wana tata Nzambe ayebisi Daniel alobi pasi ekozala mingi, batu bakonyokwama, ezali na batu bakosufrir na mikolo ya suka, mais pasi wana ekozala mal nécessaire. A partir ya konyokwama wana bakobatela mubeko, bakomipetola, tata Nzambe akosepelisa bango. Me batu mingi oyo bazali na elembo ya kokende na lifelo, ndenge papa uti koloba oyo basinya ba pacte, bakomona ba miracle, bakoyoka makambo ya minene ndenge ezali kosalema, pona bango etali bango te, pona bango ekipe bango te, bakosala lisusu mabe mingi koleka. Batata na ba mama tozali komona yango na tour na biso oyo ndenge tovandi awa. Nzambe ye oyo tovandi na ye aza kobombe loko moko te, ba miracle aza kosala, ba makambo ya minene aza kosala. Nani abosani? Ezala biso awa na Brazzaville, ezala na Angola, ezala na RDC, ezala na mikili ya poto bisika nyonso eglise kimbangiste ezali. Esika nini batu bazomona papa te? Esika nini batu bazozwa biyano ya ba probleme bazana yango te? Asalisa biso ndenge nini? Asala ndenge nini po ete tondimela ye? Royaume céleste ekiti na likolo eye na se famille sainte, symbole ya royaume ya Nzambe na kati na batu. Oyo nkolo Yesu alobaki ete tango bokotika la kobondela, boloba ete tata na biso azali na likolo, tika bokonzi na yo eya. Esalema na se ndenge salamaka na likolo, c'est-à-dire bokonzi ya tata Nzambe nkembo ya likolo ekita na se. Bolamu nyonso ezalaka kuna na likolo, masumu ezalaka te, esalema pe na se. Nde na mukanda wana bayebisi biso ete batu bakozala lisusu na molili te. Pona nini? Bakozala na posa ya moi te, puisque moi ye moko Nzambe akongenga. Elingi koloba nini? Molili ezali masumu. Na tango wana tozali kokende tango papa kosepelisa batu, batu ya kosala masumu bakozala lisusu te, bakomona na te, puisque bakolimwa. Yango azo prepare biso alobi bana na te ibino mingi, ngaye yo naza koloba naza kobomba te. Bozonga na nzela, botika kosala mabe, boyokana na kati ya bolingo, bolingana, bolimbisana. Lobi samedi alobaki makambo ya kolimbisana. Totika kosala na mabe, batata na ba mama bakimbangiste. Tozwa exemple ya banyama, tomona ka ba meme bantaba oyo bazali, oyo alobinga na za mutu ya makasi, oyo alobinga na za mutu ya makasi, babandi kotuta na maseke mitu, kotuta na suka komona balembi bazotala na boy, oyo akei basoso pendenge moko, basoso bakotuta na bazobunda babundi bavandi kimia, oyo akei bongo biso
tobanda kobunda kala eloko nini tozwi kofinga kochola kosala bareno ya kosala baninga mabe oya bongi pona kosala baninga mabe azwa bolamu nani nzoka nde posa ya papa ezali ete toyokana po soki biso nyonso tokangami na kati ya mibeko mutu akosala moninga mabe akozala te soki tokangami na kati ya bolingo mutu akosala moninga mabe akozala te soki tosali misala ndenge azali kotinda biso mutu na mutu azali kozwa ndenge prédicateur ayebisi biso na kati ya misala nde tokobonga bandeko na biso tango babimaki na Egypte tango bakendaki na terre promise bakutaki biloko te babanda kolobake oyo mutuka na ngai oyo avion na ngai te na misala nde babongaki yango papa azali koyebisa biso tosala na mutoki na biso tozali na vache mère te tolanda ye aveuglement abikisa biso me tobundi koswana kofingana kosala na mabe kokangela baninga bamakambo tango papa azali kotinda mabondeli bangonga ya mabondeli na kati na biso eza na bato mususu ekipe bango te ye na mutu na ye ba plan ndenge nini tosala po tozwa ye ndenge nini tosala po to resuire ye ndenge nini to makambo kotelaki na lingomba nde yango wana na ba famille na yo soki bayoki ke makambo yaka kosala wa yango wana basepela na yo tobundi mingi me tosilisa tobosana te biso pe batu ndenge prédicateur alobi tozolanda ngulu koyeba te muto kangamaka na ye elembo nini azalaka na yango azomema bino wapi tozali komona makambo ndenge ezali kosalema kuna na bayuda na mokanda ya kala akana abuki mubeko akeko yiba or lisumu na ye wana asalaki batu boni bakufaki pona mabe ya akana toza kolanda yo promoteur yo instigateur yo mutozo provoke ba trouble na kati ya batu basila kokufa pona yo batu bakendeli felo pona yo tozala mayele tososola likambo ya mabe na ya malamu tondima ya mabe biso nyonso tozala position moko toloba non okomona mutu wana ase corriger azongi na nzela nzambe asepeli pona ko récupérer molimo na ye me mutu asali mabe toza ko appuyer toza ko soutenir na kati ya masumu nde tokozwa nkembo Romains chapitre 6 verset 1 tina 2 na kati ya masumu nde tokozwa nkembo tokobonga partir ya koswana kobunda kofingana mutu ya mayele nde bakumisaka mezoba babetelaka ye maboko te mutu ya mubulu mutu ya lolendo mutu ya batrouble epi makambo yango batata na bamama 4e génération oyo 100 ans y'existence y'église kimbangiste biso bakolo likambo nde tosengeli kopesa nzambe respect famille sainte biso tolakisa na mokili ke nzambe ye oyo ndenge tozosala na basigne me emonana pe na bizaleli na biso na evandeli na biso na elobeli na biso po bato ya mokili balanda biso me soki biso na kati tozali kobebisa bato wana bakolanda biso ndenge nini tobongisa bizaleli na biso totika kosala mabe ce n'est pas encore trop tard po fin ye nano te tobongwana tolimbisana tozonga na nzela kozala na likambo na mutu te ezala biso bato tozali awa ezala baninga bazolanda biso bipai na bipai liwa tango eyaka epesaka elaka te mususu akobela mususu akufi na accident mususu na mbala kaka okomibongisa tango nini premier poste ezali kozela bokende kosamba makambo tokotelaki na lingomba nde yango wana tosala volonté ya tata nzambe tomikitisa tolongola basalite nyonso na mitema ekoma lokola biro badossier na badossier bafarde na kati ya motema nzoka nde nkolo Yesu alobi fongola ngai nakota na vanda na esika bapapa bavanda na motema na yo otondisa badossier okokende na yango wapi tobongisa tocultiver la paix tolona kimia na kati na biso po mokolo ya suka tobika ezali na batu bazali na elembo ndenge papa uti koloba basinya ba pacte balobi oye koya ya biso tokosalela yete tokotosa yete me tokozala na kati ya lingomba na ye tokozala kaka na kati ya lingomba na ye po totia trouble
tomonaka yango na bateatre yango oyo mutu azali na mayele asosola ndenge mokanda ya Daniel elobi longwa kima mutu oyo azali komema bino na nzela ya masumu, na nzela ya batrouble, na nzela ya kobebisa lingomba. Ndenge predikater alobi mwana oyo atikalaki ya bomoi oyo balobaki babuma ye bapasula ye bakabola eza eglise lingomba na biso. To panza lingomba to bebisa lingomba biso nyonso to perdre. Non! To longwaki na molili to ye na moi po ete to bika. Biso nyonso to contribuer to tia makanisi esika moko po na développement progrès ya lingomba mokolo ya suka papa kanisela biso na kombo tata mona pe tata Molimo Santo. Na pesi na ndeko na ngai ya complete. O kombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci tata Molimo Santo longo lolenge o pesi biso espace oyo poete na ba chapitre mbalo pesi kati na biso. Tolandi lolenge tout kotangela yango nyonso mibale. Pe tolandi papa pasteur ndenge apesi biso yano na esika na yango. Nde tokomera ko compléter na maye asili koloba. Ya solo batatala ba mama na mukanda Apocalypse tolandi 22 1 à 5. Nzete ya bomoi, mai ya bomoi, mutakotuna yo. Nzete ya bomoi, mai ya bomoi ezali wapi? Yebise kaka yanwete ezana Yerusalem ya sika. Menani azali ko representer yango tata Simon Kimba Nkiangani. Do tatolango na mukili mobimba ete tata Simon Kimba Nkiangani yende nzete ya bomoi, yende mai ya bomoi. Tangu totosi malako na ye totosi pe tosaleli maye manso azali koyebisa kati na biso elonge ezali kuna na Yerusalem ya sika bute kozala lisusu te, moye kongenga lisusu te, bele ye moko tata Molimo Santo akongengisa basali na ye na batu na ye oyo bakolanda ye pe bakotosa malako na ye. Batata na ba mama tango oyo ezali tango susu ya kozala muninga to kamaradi ya masumu te, longwa na banzela ya mabe. Kaka na segondo tata Molimo Santo apesi biso maloba alobi ete na mayema tozali kolandawa elingo alobi ete totika mabe tosala malamu. Batata na ba mama tata Molimo Santo nzete ya bomoi, mai ya bomoi akongengisa nani? Akongengisa lumière na ye na ngai na yo oyo tosili komi petola. Me oyo tokangami na misala ya mabe akozala biso elongo te. Na mukanda Daniel totangi kuna toyoki batata na ba mama kuna balobi nini? Pase koya mingi ekozala mingi koleka ndenge tango tozana yango. Kasi baye bakoyika mpiko na pasi wana tata Molimo Santo nzeta bomoi akomisa bango peto pe mitema pembe. Kasi na suka lobi batu ya mabe bakokoba kaka kosala mabe moye bayoka maloba ya tata Nzambe ezali te. Papa lobi te batu ya mabe bakena lifelo. Soto zo exemple tokoko zwa mwa exemple moko to mwa verset biblique moko na esika oyo ya Matthieu chapitre 13 verset 47 à 50. Matthieu 13 47 à 50. Kuna elobi nini? Bokonza likolo eza lokola moniama. Balobi ambisi tango bazui moniama babwaki na mai esali tamulai. Ndesi malango bakobimisango na mokili. Tango babimisa na mokili eye na bambisi. Eye na biloko nyonso baye na ebimina kati na mokili. Bati bitunga wana bazali kopona bambisi. Oya malamu bati na bitunga. Oya mabe babwaki bazongisi na mai. Na sekuna balobi
biso pe bato na mokolo masuka banjelu bakoya kopona biso bato ya malamu nzambe akoyamba bango mpe kotinda bango na lola kasi bato ya mabe baokende na lifelo ndenge papa paster alobi awa baokende na lifelo esika kani kuna nde bakolia mino batata na bamama tango epesa milio na ngai tolanda kaka oyo tata molimo santu nzete ya bomoi mai ya bomoi oyo azokoyebisa biso pamba te yende mokili momba bazali kotala yende nkamba tango balobi tata simoki mwa nkiangani nkamba yeluselemi ya sika donc kozala na dute te mpona kotatula likambo yango zala fiera koloba ete ya solo ngai na beti tolo nazali mwana ya tata simoki mwangu kiangani me kozala moto ya tata simoki mwangu kiangani te wana oza mwana satana me soza mwana tata simoki mwangu kiangani ozali mwana ya nzambe yemo tata nzambe azali kati na biso batata bamama toyoki te pasi Daniel alobaki te ekozala mingi kasi bayeba kokanga mitema ekokoma peto pe mitema na bango ekoma pembe na mokanda ya Matthieu ndenge papa alobi yango soki na chapitre 24 papa apesi biso na verset 13 balobi nini bayeba koyika mpiko ute bandeli kino suka bakobikisama batata na bamama eza na trop tard te eza na tard te tata molimo santu yeyo nzete ya bomoi mai ya bomoi yeluselemi ya sika kuna mabe ekozala te moi ekozala te butu ekongela te bele ye moko akongengisa biso me nani yango bakongengisa na tata molimo santu tata mama moto ya moto asala examen de conscience tango tozali tomikitisa bandeko batata na bamama toyoka susi ya tata molimo santu susi na ye pa na biso to profite na yango po tosila kobika mukanda ya Jacques chapitre 4 verset 10 balobi tomikitisa miso ya tata molimo santo tomikitisa na miso na ye po ete ye atombola biso batata na bamama tolimbisana ndenge papa pasero tukolobao tango oyo ezali tango kosala desordre te tata molimo santo pa alobi yango oza moto na mobulu na lingomba na ye te alobi yango ete oyo ayebe ete desordre lingomba tata molimo santo ezali molingomba kosala bulu te totika bizaleli ya mabe pe yeba mutu yo kolanda pamba te oyebi ete adami na ete yo ozolandeka bilandalanda totika bilandalanda ndenge jeteka yemba nzembo yango wana batata na bamama tobanga kosala masumu tolongwa na misala ya mabe tolongwa na bagroupe ya mabe tozala kaka nsima tata molimo santu nzete ya bomoi apesa biso oyo asili kobongisela biso na mokolo ya suka mpe alongisa yo na ngai na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Merci bamuta bokende kovanda bolesi biso toyoki tosepeli mingi batata na biso batikelaki biso badevoir makambo misato bolingo mibeko misala soki tosimbi yango makasi yango wana tango bapapa batikalaki balakisaki biso makambo ebeli oyo ezaliki tozali bana mapamboli loposo mwindo pasi na pasi na pasi valere ezali te moto mwindo valere ezali te ndenge eza na bible un maçon libanga aza kotongela ndako amonike oyo eza malamu te abwaki yango kasi atali ake kolokota yango atia yango na fondation me atia yango na coin mpona nini atiaki yango na coin
po ye mona na mokili mobimba libanga soki otiango na kwe moto nyonso akotala oh libanga oyo ezalaki mabe me batiango na kwe bato nyonso bamona eglise kimangisi te komonana ye komonana te batia biso na kwe moto moindo po bamona biso valeur yango wana papa batango bamonike ntango ekoki bapesaki biso libonde ya le 6 avril bayebaki ke mokili ekoningana mpasi ekozala alors bapesi libonde ya 6 avril mpona nini tobika mipepe mabe ikende mosika biso tolingi mipepe wana te ezomona mai mazali kotonda bato bazali kokufa ndako azali kokweya tremblement ezali makambo ebele kolo yesu alobelaka yango ya biso totangaka biblia toza bapaya te toyebi ke makambo oyo eza kweya lelo oyo koya ya mwana moto esali nini ekomi pene badiskussion pamba moto na groupe na ye kokabwana eza koya ya mwana moto ekomi pene kasi yebaka ke kolo yesu ateyaki biso tobomi ye ye mpe ayebeke akozala lisusu te na nzoto na ye amemaki yango bongo be bongo te Marie tobenge Maria la famille ake kotala esika batiaki nzoto ya kolo yesu eza te kuti moto kuna balobi non mwana moto akendaki aza susu te me lelo oyo tata kimbangu ntango ayaki akiti aye kolongola biso na pasi na bowumbu lelo soki okenkamba place batiaki tata kimbangu bokomona be komona te sika batiaki mama moyili bokomona be komona te sika batiaki papa kisolokele tokomona be tokomona te place batiaki papa mfuma mbanza nkolo yesu tokomona be tokomona te place totiaki papa mfuma longo papa de angenda kotima tokomona be tokomoli mosolo elakisiki bolamu na biso yango wana mai ya bomoi oyo ezali ke lobiko na biso bamindele basalaki tu balonaka babwa noire kuna bon kasa nango ezipa mai ya nkama ezipama tisiko ezali kaka kasa wana mpe ezopambola bato simbi yango bamindele mingi bayaka mai yango eza ndenge eza na puissance mosusu oyo kuna na bayuda ezalaki ke soki na silo oke kosokola moto oyo ya liboso ya kokota azwi mapambo kino ange akoya susu koningisa mai okoti obiki ti kolo yesu ayaki okuta molongo ya molai na oyo batelemaka te baza kuna alobi bon pesi bino peropso oyo kona kosokola na mai bawelelaki bakotaki babikaki kasi biso ezala butu ezala moi ler nyonso okei osokoli yebakaki ozwi mapamboli bongo be bongo te elakisi ke nzambe asi akanisila biso banda kala toniokomi tomoni mpasi loposo mwindo fo tosepela tosalela nzambe na solo kimia yingela biso libela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.